Original, original. Original. Bote mingi na balanzi émission Kin sur Kin oza la présentée par la Gloria Nyembo et la Cataléa. Na bise bino Cataléa sans frontières. Le na memeli bino Odile Manzaka. Tout développé non mkiena e. Je dis un grand merci à Bébé Secret depuis Bruxelles. Bébé Secret. Yonde makambuti. Yondo salanga na mona kaka mambote mingi pe ba merci belé na batu nyonso ba sabonara na chaîne na biso mltv1.com. Ba ba pesa biso chance vraiment ba ba dala na pona ko soutenir biso. Merci mingi tolanda. Original. Bonjour Dile. Ouais, bonjour bonjour Gloria la Cataléa par rapport à image. Mukonza mo d'ordre exécuté ye yodi le manzaka moi sinzambe leki batana non fuji déjà tant dans un micro boyé alinga revendre déjà bateau basa ki moi sinzamba zala donc ya mbote mingi na yo grand prêtre sous les boanga la moninga Roger Likombe na Genève par rapport à image chombo déjà ya ki au moninga casque na mato c'est que GDG donc merci beaucoup talara yo en tout cas na robo santé ko ça batu tout au ba la lumbe GDG ya lobeso pote en tout cas bola nango vraiment bozelango vraiment de bozelango boza décidé par rapport à image mais en buto eza vraiment tati boy donc et lumbe GDG na sino makambo donc bo c'est planer nga pe na c'est planer pour na zaki na studio donc ba merci bien na batu tout bozela batu lokola ba bienvenue mangani l'électricien ba mbote belé Hercule envoie tout depuis London Titi au Meki Okangami merci beaucoup. Merci. On est aquí Odile Manzaka moi sinzambe boyoki. Odile bonne santé na kamwe na kutu en bonne santé maramtozo yoka eza vraiment nini. Na kamwe vraiment makasi. Merci beaucoup la Cataléa donc marambozo yoka neti ba confrère msou ba équipe déjà ko yamanga pona mamango donc ende boyo ka tamso na ki menancer donc y a pas de blème ba tout balinganga bozana mino bien pour moi sinzambe na mino bolingara yeyo donc par rapport à image mkonda mo d'autres équités Shadana la princesse ma copine privée José Misenga nazana a bon santé lo mo ezate mamto za ngo normal car ba ndé balinga atamsa ko mbodi le manzaka na ndenge mo bopo EPC pe ba plaire mais nazana bien ba menacer oté non ba menacer ngate so ba menacer nga kutanga l'état autant kutanga l'état automoto kutanga palin bien ba polo mo limba ya Carolo Pignantelli donc par rapport à image donc naza nga na palin à ce qu'on a parlé déjà place nga nazara déjà pour muta kota o eza logo exil donc déjà tanga mo o enya miti garder na Nigeria déjà nga mo de nazara na millier mo boza mal répété déjà po ya déjà o menacer nga a iska nazara donc esimba te po nazara pe na na batu nga mo déjà ndena abona na tanga makofi donc un coup bibon donc ça pas si pour menacer nga na nga bien. Merci Odile Manzaka. On est en rabilo balo bato na ebité to ka Gloria Langi na Karine Mokonzi ba menace batine ba menacer o vi maramzo le quand Odile Manzaka moi sinzambe alobi na bien en bonne santé problème mon côté pinza. Tout pour ça na sou moi mukie to ka ki makambu ya c'est le scram na Karine Mokonzabi Karine Mokonza leki vraiment ba chroniqueuse belé a lukele ko tout diplôme de mérite mon boy talarabe sko eloko ekam sape bato ezake c'est le scram à moi la maison mère mais Karine a créé sa maison mère sko pour nani nezara pour yo molindeni na mamba nyonso pour lobini pas trop Jean Bakoukas la bière de luxe elle y en a bandé les bandés mais yo bikara donc Jean Bakoukas la bière de luxe makamtu kitoko bambote bel place oza de nous oublier sa père à Lausanne sa père à Zanga libumna Lausanne c'est le otangi wana déjà ngana kanta ko tanga j'entends missing lissimo so total itam so ko tanga fusée de guerre ya nani Cédric Yamado 3 jours animateur toza bango lelo ba chomi bani c'est le stram déjà ninga zana kenda poto pour l'associer Brassa déjà poto pour l'associer Brassa donc par rapport à image na olinga mingi avant de répondre question oyo c'est le abenga no bill pour ngam nando pesa ba Brassa teni wenge maison mère ni nani nando pesa ba Brassa reza bill olinga mingi c'est le abenga bill APC Brassa azona Brassa et bon on répondrait. Babi Karine Mokonzi vraiment dans la meilleure de toutes les chroniqueuses yo lobi nini. Mais lobi muta lobi on a une porte-parole à Karine Liboma muta lobi. So dagi mutu mo danger ndeti non Fuji soit c'est game mignon maniata et lingo déranger nga po batu bana makambu ba ko lo babangwana.
comprends? Il a payé quand peut être sous les bangas la thème Moutalobi. Moutalobi on porte parole à Karine Liboma. C'est qu'on a répondre à des tinines. Pour répondre à la question, on a bien bill à passer nos brassards. Aussi, on a un brassard, on a toilette à musicien. Vraiment, vraiment, vraiment. Nassir Boyoki et Malam, vraiment, avant de répondre, il faut avoir un brassard. Tout ce qu'on a, mon qui, quand il cambaye, c'est le scram. Hein? Ma béni, ça là une maison mère, c'est le finga, la vidéo, ça là, ma belle maison mère. Ils apprennent, moi, c'est pas ça qu'on a, ou à la kanda tondeni. Bon, en tout cas, moi, vraiment, là, rattaché des presses à une musique à maison mère, mais là, pire petit à 20 tonnes. Bon, bah c'est le on a tout le monde bon et t'as les lois regretter déjà le pain on est bah boto de gars on peut la nion donc on a pas problème belé à vie donc or kalinga su asunga manae ayata a maman yo postuler en ba postuler alinga postuler na alinga matin à 4 voix mais essentiel comme on bimata nini comme on bimata parmi bateau ba postuler qui attends lingo bimana 2 voix mais comme on bimi quand même ana ba problème belé donc on nga bi avant de répondre à question pour yenga ndi na bona container on a parmi ba mi na biso ba animateur baza lelo ba pesa makamba Bill Clinton vous comprenez ba Bill Clinton il faut ça na problème na Bill parce que m'ta banza ba brassard eza Bill zomona ba Bercy mwana ba animateur c'est le temps en actualité te abenga Bill a pesa brassard comprendre merci Odile mais oyebisi biso za attaché de presse ya maison mère te ya oui rason te mozara pire petit mais tout quand le bilan maramne trop hein point nini yo za no attaché de presse na été msala na mutako sala mozara attaché de presse jusqu'au le bilan maramne so ba créer ka ya ngia maboy Odile koto moi sinzamba siliki mabeza la vraiment nini. Merci beaucoup na question dans la Cataléa par rapport à image na Leli Mabé. Vous comprenez, on a autant de bon fond avant sa maman Claudine Kino, maman présidente, mi José Larande de Paris, vers Robert Kinzondo, mère Nabiso Mukiri génie par rapport à l'image, la monipe massa na ba massa na tozana bon par rapport à Mambaoué rappé, nani Élisée Boko tabambo tebele joli la jolie Toulou kabambo tebele Issa yo pe bambo te yangwana donc par rapport à l'image ezandeni omoni Magibo Kungu bambote ngana za attaché des points à oué raté. Ezaka ateke manzaka ya aka pona makamba wera non ngana zaka wana pona kozongisa bato ba bunga pona utaba ngona nzela ngana attaché des postes à wera te mena pire petit à 20 tonnes biso to bandi ba wenge wana lelo te donc ndongo mona nga manzaka na elinkolo ba wenge omona mais soko bungi manzaka nenga mo soko bungi akorebunga po bana apesa devoir pa ba chroniqueur na ba chroniqueuse na esaki bango boy oyamba wera to yebi oyamba kofi to yebi to ndima bango mais pona ndima penza ezala ye Karine Liboma wana na porte parole ne seleo ayebisa moi sinzamba lobi boye po ndima ke bo ba porte ba chroniquer za solo apesa no devoir ka moko boke yamba général le kondenge ya sala kyango vous comprenez ngani na zabona yamba ba tout ne mission ngai na ki parate na yamba tout ba mission tout na yamba mais indus on ne ba comprendre to moni mutu monta olinga lelo muta manquer papa na ye vous comprenez ngana zabona za makila wenge BCBG et pas Robinho Mdibu n'a pas fabriqué n'a pas parce que bango tout ba famille déjà non Foudia beta pas jibem bien c'est mon confrère donc voilà vous comprenez mais soro bunginde tant que ngape na muta makambu na oya na ko rebunga moi je vis comme ça nga makamte ko we raté na ko na lobaka pona we raté pona we na lo bande pona mona na olangi ya za ba compte rendre na ba Karine Liboma ole ba ça ba compte rendre na bango ya zo kokate azo ko finga parce que za apuite mutu ndenga za bongo muta ko epole na makambo azate et puis aye barango mko ba ko beta ye oh makambo moi ba tanga ya bato Igo santé je te sali à passant bato to za na ba réunion na biso comment mko ba ko beta ye na koma maison mère aye ba ke muta ko tela ye azate olobi oza pire petit ya werason oh ndeka toyoka kame tout toyoka gloire yolangi abi na maison mère ba ebiote oza pa moi la maison mère te pour la raison na maison mère ba fille ba rankineuse lokwa yo bazate ben poli lokwa yo bazate to yebite omuni nde nini yebisa biso nanu vrai ou faux za moi la maison mère to mi koti saka na makasi to ndeni Hervé Gola de Paris katale ya yot répondre à biso na question ana tout ba Hollande pe ba pour confuser dans ma casse koto le besoin moi la maison mère koto ba bito yebi était la maison mère azala kututé. Merci beaucoup déjà
ye mona na ki chuchu ana pa ke lo bongo et ozwa eta makasi na ba séjour mais na condamné te poser mutu par rapport à image faut ya nango pa odi le mandat moi Nzambe a développer nga na za mona ya wingi musique à maison mère na ndenga débat kutute ya par rapport à image toujours vous comprendre yenda za un espace kunate vous comprendre ya za un espace kunate par rapport à image donc ngani na oyebete me ya oyebanga parce que nga bena kombo na wana manzaka wana vous comprendre manzaka ya bena kombo mo baptiser na wenge ozomona donc ya bena kombo mo baptiser na wenge sauf que ba biloko lokwa bango wana na ebité na mona émission mo bonde batindela nga na mega kotala ngo die merci mbadinga je te salue ebi mamndinga zala intouch boy asaki na die merci mbadinga tunaki odile manzaka bi na ebiete mais tant ba tunaki ye manzaka lobaki pondi moza mona maison wenge musique à maison mère yebisa biso podium ma basilique ebando za wapi atika micro parce que la question mo boy a cause na réponse na ngoti comprendre et la question wana cause na réponse na ngoti autant biso donc ba basilique wana ya zagite bango bazagite tanga bango ba dragon ba bula bango era na ba teka tomate na cheta zo comprendre wana siko biso donc ne ba wenge musique à maison mère ozomona wana bango bazaki na actualité te bazaki na makambuté wana bango ba tamsaka machine ya voter boye machine ya voter on lelo ba lèvre na bango kwei ozo comprendre biso za bana wenge maison mère ya osambela kututi ya olobate ya owela kute monde entier yebi nango ozomona yende siko azane fan ya wenge maza mona wenge te vous avez parce qu'il y a une porte à Wenge, mais on a foutu un bon, on appelle ça cashman. Maudit les mandats, on appelle ça jamais cashman. Vous avez compris? Voilà, c'est un peu ça donc. Il y a une actualité. En actualité, pour Azo et Banane. À part ma fille, pour la maison, mais il y a eu un banane. Oui, tout le monde a une vidéo à ça qui a Karine Mokonzi a craché les ma pata. Et puis, et pas faire rébos, vous voyez ma bé, babi, un musicien, qu'on a mis ma maison mère. Tout le monde a une vidéo. Ma trop mais question ana France olango kaka déjà yena kari liboma baza mwasi na mobali ba mbale ba soigner la ka ba wela ba tomate na ba onde ba lèvre yango poya ozo comprendre ba mbi ba bato ba big gilette donc ngai makambo ozo loba fingi kari liboma o afingi olangi ye olangi wana na yebisaka eboy maman na bango auto kufa na tata bango église ya bolangi eza na limité akende ko récupérer église ya maman na bango bandimba na posa na ba longola souci ya maman olangi na papa olangi ya lingita linga makamba wera makamba nini ye na faire rigola bana ba compte rendre na bango ngana ye maman de kombo na mtetine na église ye na faire rigola bana ba compte rendre na bango ba mbale ba yebi nini ya yebi nini o ya linga bungela faire pour faire banda lotilo ba koza camarade Gloire olangi te fimo nzuluka ana problème maman nzanza miliki. Vous comprenez? On a problème avec miliki, on a problème avec tennis, on a problème avec catch, on a problème nyonso on a un problème. Si vous savez pas faire bon, on a na place on a na faire parce que hier tozela lo baba vérité wa lo ba. Na robimisa wa secret ya faire. Si le bimate. Bon, mko ya bimisa wa secret wana. Ndeto oyeba makamni na ngaka aloba. Alors lokola bimisa ngote. Etant que nga mwasi Nzambe ne nazaboe na roza na ngata porte parole non fuji. Ya bon makambo wana tu comprends? Faire pas dans tant oyeba sa mutu lokwa olangi wana. Ake yebisa eke ozwaki ba misela ngo mimbo na maison mère ata jour montin bato ne bakanta ngo nde ba rankine ngo za makasi ndo kande za ngo lokote bana wana nde ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazo bebisa indusa bango nde ba oya otaka ba rankine moko inutile or lelo tito za rabo les seuls rankine et troublant monde et compliqué ba faire ezaka rankine na JBP na wera no ya mususo lelo bato bakanta to ezaka na importance te. Vous avez yesoki nani mobile ne so mwasi ne kari liboma so ka ofinga mapata finga mapata pona ye parce que ye muta bandaki bango alors tant yo bandi bat ole kutu yo ke sala ngota libando ke sala ngo place mobu ayaka pe jour nga ko lela nzala biloko pesate maman vidéo mobile pe pesa zaki mi 30 à répondre ou la répondre ye abangi à répondre mapata on monte on a yela ki bango mote siko d'accord pour mot d'ordre ya ki déjà yango faut les équiter tara mwasi Nzambe vous comprenez et Niamey regardez en Nigeria donc on a yaka déjà donc il faut ma beleza la terre ma belle tout ka sui pour mwasi Nzambe lobaki déjà mukonza mot d'ordre exécuté ba bi makamboza donc so luki arai gauche kozwa ngo so luki ngapela ndenga ba le pembe na ba mama na ba le pembe donc ngapela mama na ba le pembe na rolongo abuna ko milipa donc oya place ozula ngo desate pour m'emboser belé donc oh arai gauche na ebine ba beta li kofi na moko un coup bibon
otiete me coup de tête mitraille ozo comprendre moi na Karine liboma ke na nzela Moscou a ya ki vrai chéri ke na nzela Moscou bateka ba livre pour ani ya za vrai chéri fa ma aéroport en Njili en place batila ba ke na poto ki maki en point fa ke zate comprendre so ya isiko na ba lèvre pena ba bena na ninga kati ndeti ba odile manzaka mwasi nzambe on va appeler mutu mo boazi qui peut cashman par rapport à image au pe rapport en Njili nzela Moscou héros actualité de mon tazi porte-parole na ese lembo chronique na biso ya lelo ndenge ezotambola naomona yo oza vraiment contre bachroniqueur na bachroniqueur ezo bagafelaka bamusicien omona te quelque part ekozala mpe moko ya bashit na yo ekozala mpe moko ya maramo oyo ekosala mabe ekobebisa mpe réputation na relation na yo na bato omona yango te parce que nga aza besoin na relation na bato baa besensé c'est pas ça nga aza besoin na relation na bato baa na bongo zo comprendre kokansaka te ke yo moto yo yamba mwasi nzambe ya bato bayamba mwasi nzambe mais so na talika boy mon esprit boy zo comprendre nga na solo na bato na omona ke bagage yango déjà bato lokwa bakari liboma na bagloire ya mama olangi nde baza wana bakenda bande de l'école te tant biso doke banchiki bango baoke bunisa bambwa ozomona siko lokwa bana ba rankine na bino faut bosa ngo bino moboti ko tanga bakoma ba musicien ouera n'a pas besoin de ça ça pour ça mutasa les propagande na kofinga ti Kofi Olomide a besoin mutasa les propagande na kofinga ti pour avant biso bango bazala déjà so ba kombo na bango za déjà ndenge za lelo seke bango ba balona ngo bien vous avez comprendre so ouera na rankine na jibe ouera za mu na loba ouera mu na zaka olela fufute aloba na jibe ti yo bimasi mo ba do finga ba pour na ouera walash c'est ko za moi cité donc après oza mwasi te yo longaka na TV ndaku na yo lati bien oba ndo finga jibe piana c'est quoi normal te oba ndo finga fali pona faire oba ndo finga faire pona fali o uti oza nani fo yeba na yo moko fo ta no ndema moninga na tala ndema na poa na ngai pona ndo za attacher de passe mutu wana ndo fingele ka ba tseke fo le kana makambo zo point aussi ndanga na makambo na nga na ko sala ngote zo mona ba misia fo bazala po biso peto zala tant que boma indusa yango mo lelo komi o yamba fali taza mutu na fali aza mutu anani ta mama fali na tata fali babota kana azalaka fali aza mutu anani azaki na quartier la ta kuna azaki mutu anani so ndenge ba misia su ba yela nzela ya mboka kuna so aloba yeba olingondima te ngoboya siko lelo ye moka mikomisi o azali yo lelo siko komo lobaki o aza mutu nanga mutu anani misia aza mutu anani attaché de fouani attaché de fouani wana ba okoka te oza attaché de presse tam su hérité tam su ya faire oza ki attaché de presse longo nango komo fingela ngo bato poani ozo koka ko sa travail musana na binote tab musique lelo komi ka beti des semaines katia et beti un mois katia poani trop de polémique trop de rancune toujours ka polémique mo entre Fally na JB Mpiana olobi ni na mambo wana asa Fally na JB Mpiana oyo ka ba kombo ninge sala te oyo nde kombo epezete Fally na JB Mpiana bakoza na rancune de tiani jiba na makambo na ye avant Fally aza bana ba lelo il faut respecter papa chéri oraki nango ye mo Fally ti azana jiba saki a 16 anniversaire mo na Fally akendaka oui razalaki elingo lobake bato ba osona mpona bango ba omitia na ba distraction yo soit na mpona Fally aza kuna a checker aluka neni o mission na déplacement vous avez pas bloqué loquette j'étais sali à passant bloqué loquette donc italaka yo dans mambote belé place aux allées comment yo ça débat Fally azo boulene ni a ça checking vina e commandeni oki ba compte bimi ya mbonga Fally abeta ite po nini bato ba rêver Fally que nous ça ba featuring na bato ba biteke kota mbongo bango ba bien complexé le lot aux apps vous avez comprendre JB Mpiana les seuls musiciens les seuls artistes où ils ont un album qui est intérêt pendant ba année belé mais abeta ba concert à $100 carton vous comprenez donc ba on est là au coup ba ko la tezande ka ba les ondi na batu mo bonzale sala la mwana to ki su ken Piana mama o musique Ken Piana sen yibe su rancune ate ye a façon maintenant sentir pour ma sentir ma casse ye fa aso maintenant sentir et pas tika o gunza ma gambela ya ti o gunza ma gambela ko wela ba pantalon na ba client aso maintenant sentir ya za actualité tenga ko fula ete est-ce que hier ko lo ba po lo bela jiba lo ba neti et le partenaire ya JB Mpiana qui na lo ngena kitoko siko ko lo bela makamni pas JB te na fula ete ana mais tout le monde va vidéo belé à ça les finga JB nan ma sali vidéo te asala nan
wana zo mekana ces vidéos na wana eza na $3 à kala 95 asa vidéo à $3 à lelo na répondre atika ke gunzama na gambela ayebisa papa ngam na kanga pantalon atika mambwana ayeko la boutique et ça les bien papa a payé parfum a payé parfum toilette tenga na ko fula ete toilette ya ko bungila jibe na nini pona nani pona fali ya za mkola fali mkola fali moi te ga ko ma porte parole leki na ezo sopaye toilette tenga na ko fula ete jiba massa na ete nga ko sola mamwana ti a payé no kamba a payé ceinture bon on répondre. Merci Odile Mwasi Nzambe, mon mot de la fin, na bato Holanda oui ça la moi bien. Mon mot de la fin pour to comme dans suka émission na biso vraiment. On est là qui Mwasi Nzambe. La bouche autorisée banga na été. Souvent likambo etambola te alobaka na ye. OK mon mot de la fin quand des alara ça la bien na bato Holanda moi mbote mo bato mi balemi satou. Merci beaucoup en tout cas, mission tout les lèvres nos forts, mission comprendre au bavant la bande parce que les autres habitudes vidéo fallait pour pas tant loin pas Kofi Olomide donc tout le monde était place à finga Kofi. J'ai toujours respecté Kofi c'est quand il y a qui ba mikolo baza. Maman jibe kutu na linga kutu ba mélanger en théo fali à salibu. Non na la interview falité à lui m'a pour na jibe et aux athées. Des côtés jibe kutu maman na kutu ko ya teta ra mon papa chéri. Mbote belé na artiste tout linga mingi en tout cas ba bonne fête na ba tout tout bateau ba bunga bo continuer ka ko bunga ngape na royela bino kaka donc on manquait en tout cas c'est le fois ti luka mo benga bila pe brassa biso ngantona likamte muta bimise ba brassa eza bili numéro na so yoza ngote na poto wana bato bazana donc na bolingo nzambe luka na brassa o wa msotanga mamba jibe nani Ken Fwana, paye ceinture et ça l'eau bien, paye ceinture, paye caleçon et souvent ma casse donc par rapport à l'image. Gloria mwana maman langue église namne zelayo na bisa goso moyo ningo za na les vrais porte-parole la winga musique à maison mais nous en place té OK non ma tête pas bien monsieur dingo comme nous porte-parole maman ko fina ba coup de tête et ça l'eau bien. En tout cas voilà Carrie Liboma aux avantages aux porte-parole non c'est les fois ti et ça bino pe bien. Merci beaucoup na ba tout balinga odi les manzaka moi Nzambe yeyo donc mkonza bon d'autres équité V0 mabia la ujana na ya news star yeyo. Donc par rapport à image va moté belé na ba tout aux fin de l'année to vendre ça bango tana bato to ba to vendre ça te pour soleil te mais to bomeli bino GG Kalonda moté ma bébé goût César Loboko l'homme de mon sengene maman Amanda la duchesse famille Kole Mobimba Gloria Kole la force tranquille ya Liti Kole ya Natacha Basila Hendrik Basila Lolo Basila ba mbote be na bino to bolingaka moi Nzambe Odile Manzaka par rapport émission lelo na Katalea na obo santé ko pesa numéro na téléphone plus 243 90 74 81 187 plus 243 90 74 81 187 Arnaud Nevouma les réalisateurs nobles et valables bambote belé vraiment na yo quand pour sous les boanga na papa na Bera de Prince des Amunda moninga Roger Likombe na Genève bambote ebele Hercule banvoie tout depuis London Titi au Meki au Kanga bambote ebele Jean Bakoukas la bière de luxe je te salue merci beaucoup merci na yo moko Katalea makambu mutumo ya pembe couleur à papa chéri leader moi Kanga na couleur moko jibe mpia donc voilà. Merci voilà une émission Kintirkin. Vous êtes présenté par la Gloria Nyembo la Katalea ça s'appelle Makasi pour vous qui on appelle vous landi tina suka vous découvrez vous qui caché quelque part na lingi bino mingi bambote beleka na bébé secret depuis Bruxelles bambote belé na Messi Bokanga bambote belé na ba nyons ba partout dans le monde partout Paris Bruxelles monde entier Kinshasa Mobimba Zachela na papa na varam na salle monsieur Bélé miko na boka côté Zachela na papa na varam bambote belé donc c'est un peu ça voilà. Merci na lingi bino mingi tokutana la prochaine numéro bye. Original